Silverback, gay, simple, clair, direct, précis. Yeah. Wolf, please don't do it to him. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire. Bonsoir, bonjour à tous chers amis internautes qui nous suivez partout dans le monde où vous êtes, devant vos petits écrans et puis devant vos téléphones. Vous qui avez la patience de nous suivre. Et je rappelle bien que nous sommes sur cette chaîne YouTube Gozen Cinema TV. Et vous qui nous suivez, nous vous encourageons de vous abonner très massivement sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je suis là, c'est bien moi l'apôtre Joe Lombic Danga, appelé aussi Intouchable. Et je suis là pour vous présenter cette mission. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du département de veuves de l'église de fondement et de porte de la ville sainte, dont je suis le conducteur et apôtre. Nous allons parler, nous allons développer sur cette thématique, sur ce thème qui est intitulé, dans le cadre de la département de veuves, parce que nous faisons la gestion de veuves, nous parlerons de ce thème qui est intitulé « Qui sont de veuves selon Dieu ?» Qui sont de veuves selon Dieu. Et avant que nous entrons dans le détail de ces thématiques, je vous prie ensemble avec moi, suivez en fait ce qui fait un peu le contenu de ce thème par les images que vous allez voir là tout de suite. Et c'est parti. Information na yo, ceux qui ont fait cette information nous quitter. Ata bat ba pour na sala, moi na sala ngo, ezate moi na mi pesa makasi ya kotema liboso, ezate na koyibisa ba mutova na na bongo fona zo fo ndenge yo kotali sungi na moto o za pele na été. Kasi loko to kokuta na to talisa, on va bien dans le photo qui sont de veuves. Alléluia. Banani ne bazali basi bakufela mibali kolandisa manzambi baza banani basi bakufela mibali kolandisa manzambi pona kokota pena ya likambo oyo toza na lolenge ya basi bakufela mibali lolenge ya liboso ezali mwasi akufeli mobali me kati na bonzambe, kati na Kristo, kati na Yesu Kristo, kati na nkolo olandi okufeli mobali mozalaki oyebi nzambi tango bozalaka na ye. Eza pe na basi bakufeli mibali oyo bazalaki bayebi nzambe te me kolandisama kaka lolenge ya kozala kati bato bazali. Lokola akufeli mobali bato babengi mama akufeli mobali, sikawa bato na bomoto na bango basimbami na motema penza ya kopesa penza limemia na mwasi oyo po akufeli mobali. Pour moi, si on s'occupe de mobali na bomoto, eza mutabi nzambe te abi ki azamos fo pesa limemia. Olandi moi mawe et matara bata motema. Mais ça différent na o ya kufeli mobali, ma kufeli mobali azaki kati na nkolo ayebaki nzambe. Wana lolenge mibali. Ozolana. Basi o bakufeli, ba maman bakufeli mibali kolandisa manzambe. Baza basi oyo baza ba véritable veuve kolandisama recommandation kolandisama makomi esantu na nzambe. Donc kufela mobali ozali kati na nkolo oyebaki koma nzambe na monoko ozali kolanda makambo na nzambe ozali mwasi alosambo ya koyekama na makola basali na nzambe kolanda malakisio bakoteya yo makomi na nzambe bakoteya yo mobali akufi na maboko na yo veuve ya solo, moi c'est que fait mobile solo benza liboso la nzambe. Ozolanda. Parce que moi si a le lenge aboué, azaki moi so aza garantie. Ata mobile azate aza garantie na kobika lisungi na nzambe na sena moi, lisungi na sena moi, tope ko ute pa ina nzambe. Daza moi so mutako ko mawa pe pona ye, maman mutako ko ma pona ye, pona ko kanisa na lisungi, mais ata pe bat bayoki ngote nzambe pa osani. Ako kanisa ye.
parce que makambo na ye avant tia koma mwasi akufela mobali mama akufela mobali ezaki makambo yaki na alima liboso na Nzambe ozolanda kasi mwasi wa mibale mama aza veuve wazaki na makolo na Nzambe te azalaki na kati na Kristo te aza mama oyo kolandisa mabomoi nde tokobika na se na moi pe mawa ya mitema ya bato bazotala ye penza aza mama akufeli mobali bazopesa ye limemia bazopesa ye respect bazoconsidere bazokamba mpo na ye aza mwasi oyo aza garanti penza mingi te parce que moko bato bakozanga volonté to mawa ya kokanisa ye aza na eloko mosusu te koki kokanisa ye kati na bato ozangi lisungi okokutama likolo mpa Nzambe ozozanga mpe lisungi mpo oza kaka veuve kolandisama mawa ya mitema ya bato mpe réalité ya mokili okufela mobali alors so okutami esika bato ya mawa baza te mpona kosunga yo okozanga Nzambe akoki kokanisa yo ok Nzambe aza défenseur ya baveuve bolandi bokeseni wana nde nazo koexplike voilà sikawa lolenge kani moto akokoma mama veuve mwasi akufeli mobali bakomaka te mwasi akufeli mobali me bakutamaka ozali mwasi okufeli mobali boye te eske tozolanda nga malamu parce que kokufela mobali eza likama ekoki koyela wana mbalakata to eyaki na lolenge ya likama moko boye ya bokono to likama moko na nzela ya baaccident na balolenge mpenza ebele esalaka ke oyo moko oyebi papa esalaki na nzela yango atika mokili molimo na elongwa na mokili ozolanda nzoto na ye bakunda ntango likama wana ekomi likambo ekomi papa alongwe nde yo babengi yo veuve mwasi akufeli mobali me na volonté na yo yo moko kokoma ngo te yango na babi mpenza bakomaka te mwasi akufeli mobali bakutamaka oza deja mwasi akufela mobali parce que ekomelaka bato ke moto mama oyo atika mama veuve na makama oyo eyaka ata mosusu elakaka te ata mosusu eyaki me lolenge akokanga ngo mpenza bambongo ezangaki Nzambe mpe kuna adeside na mokano na ye papa pasa nini alongwe est-ce que bolandinga malamu sikawa kolandisama Nzambe mpenza eloko na ina simba makasi yango pena ya motuya veuve kolandisama Nzambe ezali na mokanda ya Timote mokapo na mitano na molongo nango ya misato kino na zomi na motoba mokanda na Timote mokapo na mitano molongo kobana molongo na misato kino na zomi na motoba 1 Timothée chapitre 5 verset 3 à 16 ouais awa nde na litangi oyo tokososola penza ke nani ye penza solosolo mwasi to mama veuve mama akufela mobali parce que na kati ya litangi yo nde bakotia pena na molongo molai koyeba lolenge nini ya kozala ya mwasi to mama akufeli mobali kolandisa mama komi na Nzambe po liboso ya Nzambe mwasi yo azala penza véritable veuve o akozala garantie na lisungi na Nzambe ya lola pe Nzambe ya lola kosaki na sepe na moyo yo azala garantie na lisungi yango wana mwanda kisa mukeza na Bible ba mama boza bokoyeba lisolo ya veuve ya Serepta oyo mosakoli Elia akendaki pene na ye ye akutaki penza na mwa likama ya kozanga biloko akolia mpo bokaokezaki na mboka ala mwa lipa pesanga mwa eloko tika na lia yabi te etikaki ka mwa mokenga na mwana boye te nzoka nde ya koyeba te mais soki okutami oza veuve kolandisama te litangi esante oyo tozokotanga na 1 Timothée chapitre 5 verset 3 à 16 makambo batie pena na molongo eza lolenge ya kozala ya veuve ya solo solo liboso na Nzambe okozala oyo kokuta mesika bato bakoyoka mawa na yo parce que okufeli mobali bakokabola pasi na yo koloba mawa na maloba
Tanto bako simba na motema basa na moi eloko malamu mpona yo. Tanto pe bako simba mate. Tanto pe bako simba na motema. Mais ba simba na motema baza musika na yo, yo za musika musozo souffrir. Mais si vous avez vu à solo solo qu'on a dit mama komi santu ya nzambe, ikoza yake ata okutami kuna na suka mboka. Lisunge zate, mais kolo akosa ka lisunge kite. Muzola na penza lolenge o. Na nzela makomi santu o to ko sosola penza solo solo. Olandisa mama komi na nzambe. Église ozolanda. Ezui litindo epai na nkolo yako tala na bokebi kokamba bomo ya ba veuve o baza ba solo solo penza ba veuve basi bakufe mibali o critère ya liboso ezali mwasi ya soso pena kufe mobali liboso na nzambe ya critère ya liboso o mitangi na nzambe makomi na nzambe etina molongo ya liboso ezali esengeli parce que tozolana mais maman o tant mobali azali mobali pa kufi atiki azali kana vie ya za musika ya loyenge ya kotambola ya mokili wana ezali ya mine ya mitano mama oyo banda papa azalaki ti papa kufi aza mwasi oyo mama ataki elika na ye na nzambe pe azali koyika mpiko butuna moi na kati na bomoi ya ba mabondeli po babi mwasi ya bwana nda tongaka atonga nda kunenda koyeba o eza botawu ya ndako papa na bana nda azwi motema na disposer azwi ba botawu ya papa botawu ya bana lokola maloba ya mabondeli liboso na nzambe libota na ngao mobali na ngao oyo tanda debuyaka tanda kobimaka na tongo taba makama kilikili azokosambela kosambela pona ye kosambela pona bana bapola papa akei atikali pe na bomo wana ya mabondeli liboso na nzambe ya motoba mama veuve ya solo solo liboso na nzambe kolandisa makomi na nzambe aza mama oyo ka part ya bano baza na makoki surtout makambo entre biso azoka part po bango batikaki mo eloko mais o bana makoki te azoka part na bango te esali ke batie pena batata entre bango na mwana pas na makoki akimi po azokoka lisusu matata te ya bandeko omona veuve akutami na bano bana makoki mazobika masungi penza masalisi ya bana wana te mpona nini ndenge ozoorganize famille mabe ozopesa toli malamu te ozozwa kaka esika oyo aza na makoki mwana na yo ayebi penza ke azaka na makoki nzela mosala asunga biso penza Merci beaucoup, vous avez été nombreux et nombreuses de suivre ces images de partout où vous êtes et vous avez vu comment a été la journée que nous avons passée avec des mamans veuves, avec ces départements dans l'église. Donc en fait aujourd'hui on a parlé de cette thématique qui sont de veuves selon Dieu. Et en introduction pour faire le résumé, c'était que il y a deux types de veuves. Il y a deux types de veuves. Premièrement, il y a des veuves selon Dieu ou des veuves en Christ. Deuxième type de veuves, il y a des veuves dans la société ou selon l'humanisme. Alors, en développement, nous avons dit, premier point, de veuve selon Dieu est une veuve véritable par rapport aux critères recommandés dans les Saintes Écritures. Selon 1 Timothée, chapitre 5, versets 3 à 16. Dans ces Écritures, il y a des critères requis, des critères énumérés au travers de l'apôtre Paul qui recommandait à Timothée comment sont des critères au travers duquel on peut facilement reconnaître
une maman veuve au sein de l'Église pour qu'elle soit gestionnée par rapport à cette recommandation. Voilà. De veuves selon Dieu, de veuves en Christ, celles-ci sont garanties sur la terre comme au ciel à bénéficier de l'assistance de Dieu et que Dieu soit leur défenseur. Et par exemple, la veuve de Sarepta, à son époque, lorsqu'il y avait des difficultés avec la sécheresse dans sa contrée, alors qu'est-ce qui se fait? Dieu se souvenait d'elle en envoyant son serviteur au travers de la circonstance qui s'est fait qu'elle fasse relation avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a demandé certaines choses et elle voulait résister, mais elle ne savait pas que c'est Dieu qui l'avait visité. C'est une veuve qui était une véritable veuve et qui a bénéficié beaucoup de l'assistance de Dieu, de l'assistance que Dieu avait commandée pour elle au travers d'Élie. Et il y a des veuves aussi sur la terre qui bénéficient aussi de l'assistance de Dieu, telles que des veuves comme celle que Tabitha avait l'habitude de coudre des habits pour eux. Et à la mort de Tabitha Dorcas, elles ont montré à l'apôtre Pierre des habits que Tabitha Dorcas avait cousus pour eux. Et au travers de ça, elles n'étaient pas prêtes que Tabitha ne meure. Par là, on comprend ceci que des veuves selon Dieu, des veuves en Christ, ce sont des veuves qui bénéficient de l'aide de Dieu, qui sont garanties de l'assistance de Dieu au ciel comme sur la terre. Et deuxième catégorie de veuves, deuxième type de veuves, ce sont des veuves dans la société selon l'humanisme. Celle-ci ou celle-là est une veuve considérée charitablement et socialement, c'est-à-dire par moment les gens peuvent avoir compassion, peut être émis de compassion pour elle, pour l'assister, et si elle se retrouve dans un coin où il n'y a pas trop de gens, et c'est difficile qu'elle trouve de l'assistance parce qu'au fait, devant Dieu, elle n'est pas véritablement veuve, elle peut manquer de l'assistance. Alors pour elle, elle serait par moment garantie de l'assistance sur la terre, mais ce serait quelquefois, et deux fois ça peut aussi manquer, puisqu'elle n'est pas véritablement veuve selon Dieu, d'après les Écritures de 1 Timothée, chapitre 5, verset 3 à 16. En fait, ce qu'on voulait encore faire connaître, c'est quoi? Comment devient-on veuve? On ne devient pas veuve, mais on l'est. On est veuve. Comment on l'est alors? On l'est par bien des circonstances et réalités de la vie. Et c'est que cette réalité, cette circonstance fait que vous perdez votre mari, quelle que soit la manière, que Dieu soit loué, mais vous vous retrouvez du coup veuve. Parce que vous n'avez pas eu l'intention de le devenir et les hommes n'ont pas prémédité ça pour que vous le soyez. Vous l'êtes par bien des circonstances et réalités qui vous sont parvenues, qui a fait que votre mari puisse vous quitter. Et ce qui fait que lorsque le mari n'est pas là, Dieu du coup s'élève pour celle qui était véritablement veuve. Et maintenant nous allons vous montrer des critères requis pour que cette maman qui a perdu son mari soit reconnue véritablement veuve devant Dieu, pour qu'elle soit veuve selon Christ ou veuve selon Dieu, pour qu'elle bénéficie de l'assistance de Dieu sur la terre comme c'est l'est prévu au ciel, puisque Dieu est le défenseur de veuve. Allons-y aux critères maintenant. Nous sommes toujours dans 1 Timothée chapitre 5, verset 3 à 16. La Bible dit au départ, honore le veuve qui les sont véritablement. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée, qui lui recommande les instructions du Seigneur, qu'il faudrait honorer le veuve qui les sont véritablement. Et que les enfants, les petits-fils ou familles apprennent plutôt avant tout à exercer la piété envers leur propre veuve et en rendre à leurs parents, c'est-à-dire veuves, ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Donc c'est d'après le cadrage de la parole de Dieu, la gestion de veuves qui les sont véritablement est une recommandation du Seigneur par les
saints apôtres. Et du coup, c'est là à très direct avec l'évangélisation. Que tu sois veuve âgée ou jeune femme, veuve ou maman veuve, nous, l'Église, nous avons, en collaboration avec des familles de cette dernière, c'est-à-dire de veuves, de vous gestionner, quel que soit partout où vous êtes. Et pour mieux vous gestionner, vous et nous, de veuves qui sont partout dans le monde, même qui sont dans l'église, ici en RDC à Kinshasa, que nous conduisons l'église de fondement et de porte de la vie sainte, vous devrez, ou vous devriez connaître des critères qui font que vous soyez véritablement de veuves selon Dieu, pour que nous rejoignions le thème que nous vous avons annoncé au départ. Aujourd'hui, on veut connaître qui sont de veuves selon Dieu. Premier critère, veuve selon Dieu, c'est celle qui a pas moins de 60 ans. Donc c'est à partir de 60 ans qu'à l'église, on reconnaît qu'une femme qui est veuve, qu'une maman doit être reconnue comme veuve. 2. Celle qui était femme d'un seul mari. Le mari, vous avez épousé légalement devant l'État, devant la tradition, votre coutume. Et si vous êtes en Afrique, ça s'est fait, votre mariage s'est fait en Afrique, s'est déroulé en Afrique. Si c'est à l'Europe, selon l'état civil, selon la mairie, et devant l'église, tout dépend de la profession de votre foi. Et que vous soyez seulement, et que vous soyez reconnu épouse, qui a fait que vous soyez légalement reconnu épouse d'un seul mari. Et ce mari, après sa mort, vous êtes véritablement veuve. Troisième critère, celles qui sont reconnues véritablement veuves selon Dieu, ce sont qui ont élevé, c'est celles qui ont élevé des enfants. C'est-à-dire, vous avez mis au monde des enfants, vous les avez élevés, vous les avez vus grandir devant vous, vous les avez instruits. Quatrièmement, celle qui est demeurée dans l'isolement. C'est-à-dire qui a pris la décision où, dès le vivant de son mari, était une femme qui était discrète dans l'isolement, c'est-à-dire loin de tout ce qui est délire, loin de tout ce qui est dérapage, mais qui était plutôt concentrée et objectivée dans la vie de l'encadrement familial, dans sa vie de foyer, faisant profession ou faisant l'usage d'une bonne femme au sein d'un foyer, au sein d'une famille. Et cinquièmement, qui met son espérance en Dieu et qui persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Celle-ci remplit déjà des critères requis pour qu'elle soit reconnue veuve partout où elle est dans l'église, afin qu'elle soit gestionnée. Sixièmement, qui ne vit pas dans les plaisirs du monde, c'est-à-dire se donnant à des choses qui n'a pas de pudeur et qui n'a pas de bonne vie immerse, et qui s'écarte plutôt de ces choses, qui se consacre, qui se concentre trop sur la vie en étant passionné de vivre la parole de Dieu qu'elle écoute au travers des enseignements et des prédications de son conducteur, pasteur, apôtre, prophète, docteur et bien d'autres serviteurs de Dieu. Septièmement, celles qui sont hospitalières, qui sont là à exercer l'hospitalité, à accueillir des gens et à loger, à abriter des gens qui sont accueillantes. Et ce sont ceux-là qui sont reconnus véritablement veuves, qui ont un bon témoignage par rapport à leur hospitalité, la manière d'accueillir des gens, d'abriter des gens. Huitièmement, qui sont soumis aux hommes et des dieux par des instructions
et enseignement des principes de base de la parole de Dieu. Voilà. Et neuvièmement, qui sont secouristes de malheureux. Celles qui avaient l'habitude de secourir de malheureux. En fait, la veuve est une secouriste. Une femme qui apporte toujours du secours. Une maman qui apporte toujours du secours. Dixième critère, qui sont veuves véritables, ce sont celles qui sont indigentes, sans aucune assistance. Et ça peut arriver que tu as fait l'histoire avec ton mari, ton époux, et il est mort, il n'est plus, et ça fait qu'il n'a pas assez de famille, il n'a pas assez de famille là où vous avez vécu. Et l'histoire est un peu compliquée, il n'avait pas trop de proches parents, trop de famille, peut-être il a été orphelin, et lui-même, il est décédé, vous a laissé comme ça, vous n'avez pas de l'assistance, vous n'avez pas de famille proche, non plus la famille de votre défunt mari n'est pas à côté de vous, vous vous retrouvez loin des gens, quoi. Vous vous retrouvez indigente, sans aucune assistance dans les seigneurs. Et vous méritez que vous soyez gestionné à l'église parce que vous remplissez ces critères d'être véritablement veuve. Et nous, pour clôturer, nous allons faire noter ceci. Si quelques fidèles du Seigneur, de partout où vous êtes, ont de veuves qui les assistent, comme a dit la Bible, et que l'église, c'est-à-dire les assemblées de Dieu, partout elles sont dans le monde, même ici au Congo, nous ne soyons point chargés afin que nous puissions assister celles qui sont véritablement veuves d'après les critères que nous venons d'énumérer. Merci beaucoup, c'est l'ensemble de tout ce qui a été au menu du jour. Vous avez suivi les images, ça s'est fait en Lingala, c'est la langue de la République démocratique du Congo, la langue nationale, et nous avons essayé un peu de vous faire ce résumé en français pour que vous nous suivez, vous nous captez, vous comprenez ce qui faisait un peu le contexte de ce jour, de cette rencontre. Merci beaucoup de nous avoir suivis partout où vous êtes, sur ces chaînes Gozen Cinéma TV. Bonsoir, bonjour encore et que le Seigneur vous bénisse. Je rappelle, c'était l'apôtre Joe Lombic Danga, entre guillemets intouchable. Je suis le visionnaire, c'est-à-dire j'ai reçu la vision de Dieu pour cette église, de fondements et de portes de la ville sainte. C'est l'Apocalypse 21 dans tout son entier et Éphésiens chapitre 2, versets 17 à 22. Ciao et à la prochaine. Silverback, gay, simple, clair, direct, précis. Wolf, please don't do it to him. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire.